déstabilisation à Congo. Toyebisi bangona ba date à l'appui. Que en 1994, la France avait trompé le président Mobutu. Ayamba ba Utu Rwanda na Minduki Awa. Et nous avons posé la question, est-ce que France a bondima Baredel Bakim en Espagne, Bakunda Pana Bana Minduki, Bama Balobité. Il fallait que ça na monoko oyo tobengaka langage facile. Ezali sune loko ko massacrer ko masquer. La France est complice ya massacre dans la est ya mboka Congo. Parce que jusqu'à aujourd'hui, France a zoloba et logo, il y a un Camerounais qui a mené des enquêtes sur le massacre collègue à l'Est à Mboka Congo, mais la France a péquissé le Makambouya, le massacre à l'Est à Mboka Congo. Non, monsieur. Vous avez le droit de nous insulter quand on a été. Il doit retirer. Ce propos. Nous allons rester ici. Il n'y aura pas d'enquête, pas de sortie. La France est complice de tout ce qui se passe à l'est du pays. La France est complice. C'est quoi ça? Félix a commande. Olé les bilans, Rwanda, Félix a commande. Les bilans. C'est quoi ça? Menez la mort.
C'est ça qui m'intéresse. Mais France alobaki boye aza na compétence ya kosala mais tokomo leo na 2021 kaka France alobaki aza incompétent mais France wana ye wana aye kosambisa Congo bandeko na biso ndenge tozoloba basala kati ya tribunal bazali kosamba yango biso toye na mbase de France toye koyeba si ce n'est pas le Rwanda alors c'est les Français biso la complicité de la Rwanda les lobes ambassadeurs bakomakamu batranche bien po bayebi ete mboka na biso ezali sous l'occupation baza koboma na este baza koboma na este enyekei biloko nyonso ekei yango biso toye tokufa na biso kaka lelo tokufa lelo Président Félix, mais c'est Félix, il y a qui dit ce peuple congolais que dit tout le monde sur la beni, tout le état de droit, jusqu'à ce que tout le monde sur la terre, dans le niveau du président, ceux qui remettent ça dit tout le monde solo, tout le monde est là, ceux qui sont pas partis, toi c'est trop, du solo c'est ton recouvre, mais ici on a, il a raté depuis Kabila, Bitumba, Félix tout les mis, je suis jeune. Là, il peut aller dans les 2017, il a tant raté. Quel est l'Est? Ah, le stade au baillé, bateau publié, bateau bomba, bateau dans un fauteuil, bateau wapi, bateau wapi. Est-ce que l'Est va se faire pour boyer? Il n'y a moins aussi matin à Bino. Et Mani la Kabila Kabongo, Yopel sous ce Ninyango. Papa to baillé. Tout le monde qui a encore raté pour la population, ils sont coufa. Papa, tu as souffert dans Mboka, na Beni, tu as coufa chaque jour. Ngakuti bakuzela nga nyonso na Beni bakufi Kabila ndenge moko yo papa Fachi Beton batu bakufa ya Beni chaque jour président Fachi Beton tele biso mambo oya este tozo kufa nga bakuzela nga nyonso na este bakufi nazolela lelo toyawa mpona komanifeste mécontentement na biso, indignation na biso vis-à-vis à tout ce qui se passe à l'est de la République. On tue les gens matin, midi, soir. France a dénoncé Rangote. Communauté internationale a dénoncé Rangote. Nous devons comprendre que France a complice. Pourquoi France a martelé sur génocide, soi-disant génocide rwandais. Mais batiweri nyoso ya parti est la République, communauté internationale a fanda kimia lubakangote. Yango lelo to yawa pour France a faire partie ya ba décider on est complice ya batiweri nyoso et ça les makana parti est ya mboka na biso. Ne bit ya présence na biso devant ambassade de France. Yango wana. Je suis Congo. Personne peut être ignorant pour ne pas savoir ce qui se passe dans mon pays. Tout le monde connaît, partout dans le monde, qui ont les mains ici dans la République démocratique du Congo, qui viennent dans mon pays pour puiser. Parce que moi, je suis une femme trop belle. J'ai tant de potentialités. J'ai mon pays à moi ici.
qui a tant de minéraux, plus de 63 minéraux, qui est profitable à aucun Congolais. Nous tous, nous souffrons. Nos enfants sont des illettrés. Il y a une grande société que Kabila avait amenée ici, les Oudjana et le Kuluna. Et aujourd'hui, on est en train d'arrêter le Kuluna et les Oudjana pour les ramener Sizou, on ne sait pas. Alors nous sommes ici à l'ambassade de France. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus réclamer nos droits. Parce que même la justice qui veulent aujourd'hui mettre le Congo en garde, ce sont la même justice en France que moi, les Congolais, j'avais porté plainte contre les Rwandais à cause des génocides et ce qui se passe dans mon pays. Et aujourd'hui, le même France qui avait dit qu'il n'est pas compétent pour me juger moi et le Rwanda, le même France qui aujourd'hui veut me juger moi avec les Rwandais. Alors qui est contre moi? Qui tue mes frères? Qui tue nos enfants? Qui tue nos maris? Nous sommes venus aujourd'hui les orphelins, le veuve, les enfants errants et vagabonds. Il y a de morts du jour au jour. Il n'y a plus de gens dans l'est de mon pays. Les gens ont fui. On a mis du feu. Nous, qui avons 11 continents, on est avec nos 11 provinces, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec 26 provinces. Qui nous a coupés, qui nous a déchiquetés petit à petit parce qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, tu étais avec ton frère et demain, vous séparez. Lui, il est venu de l'autre côté et toi, tu restes de l'autre côté. Qui nous a fait ça? Ce n'est pas nos adversaires. Ce n'est pas les Rwandais qui nous accusent aujourd'hui. Alors les Rwandais sont victimés par rapport à nous qui meurent du jour au jour. Qui veulent oublier le massacre, les assassinats, des viols. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour dire que si la France est contre nous, cela veut dire que ce n'est pas le Rwanda, c'est la France. Tozali kolobaboye. Toyei awa pone kolobabiso. Toyei awa pone kolobabiso. Bande kobabiso. Boloba. Bosololi. Alors loba moi mokani ne soli kuna. Totalisi bango. Oyo biso toyeli awa. Tobani liboso kotalisa bango responsabilité ya France na déstabilisation ya Congo. OK. Toyebisi bango na ba date ya l'appui. Que en 1994, la France avait trompé le président Mobutu. Ayamba ba utu Rwandais na minduki awa. Et nous avons posé la question, est-ce que France a rondima ba rebelle ba ki man Espagne ba ko tapana ba on a minduki ba mo ba lobité. Yami ba ale to epsi bango. Biso Congo to funda Rwanda na France. France aloba a okoko sambisa yango te. Boni lelo Rwanda fundi ba Congolais na France, la France a accepté la plainte et a classé yango na jour à lelo ba samba. Et puis samba déjà. Puis to lobi boye pourquoi la France a ndimaka génocide à Congo te pendant qu'il y a ndima génocide na Rwanda, il y a moins de 3 millions de morts. Biso comme il y a 13 millions. Pour la nini France a reconnaître yango te. Totuni bango su motuna. Ba avion, ba téléphone, mituka, ba ordinateur bino bote kaka. Matière bosé lango coltan bozwaka wapi. Na mutu na ngai ko bomanga chaque jour bango ba lobi pa na binone na totuni bango. Pona nini boye bosola na Congo te. Bosa l'exploitation légale. Congo ebi ke ba français bazwaka biloko wa États-Unis zwaka bo futaka taxe na bino. Pese ba poni ka ifo bo bomaka batu po bozwa yango. Nde totalisi bango. Tu es bango biso to ba activiste. Biso sala ka marche te, to za ba anarchiste te. So sala ka marche na biso pour na réclamer au droit na biso to buke lo côté. Nde bango pe la compréhension la France est un pays de la démocratie. Ba bibo manifester na confiance nyonso soki bo sisi bo sa nini bo kende lobby. Ngana kozonga awa pona ya kotikela bango document repris avec des dates pour détailler la responsabilité de la France. Nous avons toujours rendez-vous dans le lobby à 9h. Nous avons awa tikela bango document. Mais na ba Congomans nyonso mboka eza le rôle nzoto. Soki loboko ezeki moyoka na mutu ekomo soa lokolo pasi. To lobby boy Congomans nyonso bisiko zali. Bisiko zali tellement cette fois-ci ou jamais. 13-14 millions de mamans va violer. N'a pas nanabiso. 10 millions, 12 millions de morts. Cette fois-ci, il faut mettre fin. Merci beaucoup à ton Kotaki Kunana de Konangai, Merle Vuvu, et Sikawa Pito Kutani, na Bango, Toyebisi Bango.
na disons batou pour ambassadeur to kutene été ba ko senga document pour to memela ambassadeur il fallait que zala na monoko oyo to bengaka langage facile ezali sunelo ko massacrer ya ko masquer la France est complice ya ba massacre eza na est ya mboka Congo parce que jusqu'aujourd'hui France azoloba eloko que il y a un Camerounais qui a mené des enquêtes sur ba massacre koleka na est ya mboka Congo mais la France a pekisi aloba makambuya ba massacre ya est ya mboka Congo tokoki kofanda te na bato baza complice toyaka tobetela bino maboko lokola pe occasion komba tata na Cameroun ya sunga biso mingi Charles Onana Charles Onana un Camerounais asali banquette sur massacre ya est mboka Congo mais France a pekisi ye aleka lisuna média te alobela makambo massacre ya Congo te mais bino bokolo bato za baninga lisusu to profiter na occasion oyo lokola ye moto alaka kabino pe azana France il faut France yoka que awa biso na ça to manifester on a doloba boye kimia zate na mboka olia kuna bake ko sala ndeto okaki Macron lobaki o to kotinda batu pona coopération économique batinda batu te France azwaka déjà mbongo na kati ya mboka Congo na muyibi to na voie normale azwaka tango azwaka déjà mbongo il faut bayebisa Félix kuna peuple na yo liboso ambassade na biso asengi o memela bango ba solution concrète et non ba promesse kimia ekota na nitomona France est s'impliquer na makambo etali est ya mboka Congo pe lisusu to bakisi na bango boye ba congolais o baza na étranger au procès eza lelo baza déjà le 28 au baza na procès au Rwanda et fundi bango le président congolais za na France assistance nini asali na peuple na ye oya soke ko samba contre nation babengi Rwanda ambassadeur congolais na France assisté nini et to sengi na France balongo la procès wana lokola ye alobaki et akoki ko sambisa ba Rwanda te asambisa pe congolais moko te merci bandeko merci na banzi ete bolandi biso na bokebi tolobi ete toyaki koloba tozongi tokoya mokona lobi toboyi ba France bosambisa ba congolais tolobi ingeta tolobi tokoya lobi Kulutu Charles Onana ozana yo Camerounais merci na bo sala ka bona Congo nzambe apambola kunyoso komi bona Congo même Cameroun ba sala eloko OK ba ko sala eloko te biso bato ko récompenser yo merci encore une fois ensemble bon moni bilo moko to telemi to ye to silisi to bandi ko kende lobi to koya pona koyeba na mikando to sala ngo poto bimisa bana nyonso ya Congo to telema to bundele kolo la biso ba koma kamo bangela mboka mopaya te ba boto la ope mabele te moto la moto sala mabele na ye to kokuta la bino merci beaucoup Joseph Sabango, merci Naké. Nous voulons la paix, pas la violence. Ce qui document dans une ensuite il t'aide de Rosani. Donc on va n'avoir que lala awa togolala. Ce qui a procédé catalysé to yo lala wa. Bisongo dans un militaire. Oh bobo
maboko mpona compréhension na bango.